Ule ni hero. Ule ni hero. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tindika Tindika Télévision, toujours avec votre humble serviteur, les conseillers indépendants autoproclamés Nanko du chef de l'État Fachi Béton, sans ordonnance, sans salaire, sans flatterie. Chers internautes, encore une fois, bienvenue dans cette émission. Les lots pour le Méladini, beaux à la brancher, scotcher, attachez vos ceintures, toko sepela ensemble nabino parce que la moni batomeli dans la fièvre et information ezabakoto. Toko lobela déclaration to point de presse, il y a frère Martin alobeli nini na émission oyo pour comprendre position à mutu makamba lobi. Chers internautes, nakola musape. Anticipation. On doit anticiper. Totika, vous allez toujours jouer na défensif. Vous allez rappeler na attaque pour te sauver mon cannabis parce que Munguna a un plan machiavélique contre ce pays. Chers internautes, toko me capé ko analyser mouké visite. Il y a ambassadeur, il y a Russie. Na ministre des Affaires étrangères, pourquoi Bakutani Basololinini. Et au même moment, je vous informe, chers internautes, Minduki, qui destiné et qui est en Ukraine, Bakuti Yamana Maboko, il y a M23. Nuance, voilà, vous comprendre le Ningini. M23, na Minduki, il y a Ukraine. Bisso, ambassadeur, il y a Russie. À côté d'un ministre des Affaires étrangères. Bon analyser nan. Vidéo mo circulé que ça na mokonzi moko ya mapinga ya la pulusu asala mikolo belé a recrutaka ba jeune rwandais bakotsa bango na la police congolaise. Na kocha image yango wa boyoka. Et puis tokobeta li solo ya page rose où ils allaient bon préparation. Il y a Magametali Libala, il y a Kamwasi Chilombo, déjà beaucoup de fils et bani kokwea batozo la ba faire part. Na ce qui vient de dire faire part verbal. Contre muntu kakinwani na boye bake to tikali kasuki na mwa moko na kati mwa eza kolanda masolo ya ko honorer madame Kutumbuka Kamwasi Chilombo et que ça la bino très bien bota la ba image ndenge événement ngo et koleka et que ça la bien boyebi toujours batunangai tout dans système antinsani système ya kintwadi qui va na ngolo l'union fait la force votre participation et que ça la très bien ba monsieur le biona on peut ça mon koto weston ba monsieur le biona on peut ça milamba. Numéro de téléphone yangwana nazana besoin ba présent na bino topé ba cadeau et comme ça là kitoko. Merci beaucoup chers internautes. Boyebi que chef de l'État Fachi Béton a suspendre ba corps nyonso oyo Rwanda na RDC bayokana depuis bazwaka pouvoir na nzela ya Minduki. Nako betela na lisolo muke boyebi que pourquoi Kagame a kendaka mboka mususu te ayaka na Congo, c'est parce que Kagame muto asalaka coup d'état asalaka agression à longolaka Mobutu. Chers internautes, y'a un moment Kagame donc à comment le grand prêtre a toujours un mot à dire parce que c'est impossible pour naïe azala président na Rwanda azala le sous-président na RDC. Ne yango moni bachaka musée. Bon, yo zala wana me makamutu ba commandement makamutu na Rwanda.
ti tango musée comment il non 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 il aussi mbaté ba accord na ba accord et salamaki mais accord l'équipe ba accord nyonso toujours soit de la lilo to bunde la lilo et ça ba accord ya mabele en réalité ti asengaki na aéroport ba pesa ye moi kitini pour Rwandais ya pesa la masolo nango ezane alingazwa aéroport mobimba ya Goma pour réaliser ba rêve na ye akanga est bitumba ya makama mabele. Donc le Kona ya salaka coup d'état, le Kona ya longola ka Mobutu, maintenant c'est lui le président, il y a RDC selon ye. Donc ce qui est là que président va salaka troc c'est dire échange. Je vous dis alinga ki acha musée na Rwanda, ye akoma président na Congo. Mais c'est là qui chose impossible. Mais na ba couple nyonso, ba aventure nyonso. Et c'est toujours la récompense. Parce que quand tu es fidèle, c'est là que Rwanda de participer à qui. Mais pour la Kagame, ba pesa ye Goma, ba pesa ye Est, Bitumba et Zawan. Alors il y a eu des accords, accord Félix pour le président. Accord il a coexisté. Violation accord le l'homme Mouzazati. Il tient toujours, il tient. Azwa Est. Problème de Yangwana, Azwa Mabele. Azwa Goma, wana nyonso, a installé Bandekonaye, Rwandais, tout ça, Bafanda Kuna, Mkoleko Yindi, na Rwanda, Baye ko s'installer na RDC, Bafandi. Et puis, ce qu'on tali bien, à Coton d'Apété, même à Tabapésié Est, wana, Nasuka, Nakota, Maleme, pour souci à Kagame, tous les Rwandais, va vivre awa na RDC ba kanga Congo mobimba. Donc elle m'a regretté pour notre équipe Moussa la président fallait que ngamona régner qu'on a encore. Chers internautes, frère Martin Asali point de presse Nayoki Mawa alobeli ba accord que Moutasina Bakor wana président Félix. Bakor exista qui avant. Ce qui Bakor est à la catene de Moussa Koufati. Donc Bakor wana Bakor ça date de longtemps. Ils ont Bakor il y a les lotés. Mais président de la République Azana guerre RDC guerre na Rwanda. En principe ba propos ya frère Martin et quoi que ça n'engue wanati. Boyebi Marie Le Pen n'engue ma potanaka na Macron. Mais jour ba giflaka président français boyoka ka n'engue Le Pen na sa déclaration le baka c'est inadmissible de gifler un président français. Donc pendant Le Pen et Koki ko salamate un grand pays une puissance comme la France, que son président soit giflé. Chers internautes, c'est la même chose si réellement frère Martin est congolais. Si réellement frère Martin a un souci à Mbokoyo, à Kokaki Kobimisa ba propos ya ndenge wanati. Parce que si le Congo est humilié aujourd'hui, c'est le président également qui est humilié. Malgré un souka autre soutien, il y a tu vas soutenir FARDC. Mais déjà au début, à bêta qui m'a bé. À l'obi m'a bé. Mais à exemple, il y a Marie Le Pen. Marie Le Pen, adversaire politique. Il y a le président Macron, challenger même, il y a le président Macron. Mais la souka, alors non, Nicolas gifle, dont Le Pen a tombé qui m'a mis. Voilà, dans le moment où, en principe, dans le moment où, même si ma divergence est allée, surtout dans le chef de l'État, tu as appuyé dans le ce qui calme les côtés, guerre les onginango, il y a entre les biso, babitumba ya politique les onginango. Mais yoka ba propos ya frère Martin, je vous dis, Naleli.
Dans les lits, donc ezalakate. Mais il a accepté quand même Yakoloba yango batuba yoka. O ya signé l'accord ba secret, l'accord secret na Rwanda. O boy na boy. Guerre tout ça na awa, il est responsable. Est-ce qu'ils ont à propos Yakoloba na ngonga oyo? Même si c'est vrai ou c'est faux. Et pourtant yo mo signé l'accord na Kabila. O yo signé ko na bato FCC. Mais boyebi vrai souci. Il y a frère Martin Zanine. Naïb Sabino. Boyoka souci à frère Martin. Frère Martin n'a qu'à mutu naye dans la politique, il y a autre toi que je m'y mets. C'est-à-dire, ce qu'on l'a dit bien, baza ko collaborer na Kagame. Rien n'empêche ce Kagame sala nengo sala ki musée. Ngala kota. Ngala ko ni mabakoro wana. Ça veut dire ça. Bon, ça la marche contre agression rwandaise. D'accord? Mais quand tu marches dans le bonjour, il faut que botumbi. Ça veut dire quoi? Le message est clair. Donc, le col là, Congolais, batumba qui photo ya Kagame, batumba qui drapeau ya Rwanda, bino mosali idem. C'est-à-dire, vous devez vous souvenir de Rwanda. N'est-ce pas, c'est clair? Je vous dis sincèrement, frère Martin a collaboré déjà pour nous. Qui n'a pas prêt? Bon, ça n'a pas kiwana. N'a pas prêt. Moi, je vais accepter. N'a pas wana. Ma kamboza wana ya wana. Il ne pouvait pas pour ça la déclaration au yasali wana. Nalanda qui est j'ai regretté. Mais ayebake nyon se sala makanase est un Fachi président est un amaki. Yé candidat malheureux est un amaki. Député est un amaki. Parce que Fachi a postulé qui une seule fois. La présidentielle ou la présidence de la République. Comme candidat. Yé a la doute. Il savait. Ça pouvait ou ne pas réussir. Il y a un peu de la députation. Ce qu'on a, il s'est dit fouillou. Abibé n'a pas eu du peuple. Yango peut salamaki. À qui la faute? À qui la faute? Chers internautes, nana ebisibino ma solo zo mebele. Oh ba Rwandais, bazana kati armée congolaise. Oh ba policier, oh ba recruter ba nyonso zo yo ma solo wana. Maintenant, biso to salami. Tous les autres riposter. Pourquoi pas anticiper? Soldat moko na na front atindelinga audio habito tali émission na yo awa o mystique. En principe, bon banda déjà awa na kili. Tous les bêtes parce que ba Rwanda ba na maman na plan ya faux. Parce que na ba généraux boyebi. Parce que na ba colonel, ba capitaine kolobate, ba sergent, bango tout bazana kata armée na biso. Bon on s'organiser 48 heures moko to faisait bien té. Tu continues à parler. Ba mususu totikali na ville na musala, ba mususu na bana batikali na ba école. Ma remplacement Sabino et c'est une réalité. Kagame a sa lobaki na ye. Atala ki clair. Na ko bunda pa na ngate, je n'ai pas de l'espace. Na ko bunda na Congo pour espace ezali. Pensez-vous qu'on soit ba troupe ko ya comme na Congo, na Kinshasa? Mais ba tunale ba saka wa, ba sola chaque jour. Ba zape organiser, ba na ba momi. Bana ba jeune, bana ba vieux na bango, donc ba ta renseignement. Tokola mga 4 heures monto ke la kamsa. Kinga sana suka. Kaka na reka kawana oyoki. Boum. Et bandi. Toko banda wapi? Et pourtant c'est le moment. Na no célébino tous les 1000 bozana ba camp boye bani. Boye ke oyo munyangura. Et qu'est-ce que vous attendez? Bon, c'est la banda, tu riposté. Parce que la guerre est déjà déclarée. Kagame a bombité à lobby que j'arrive là, chez vous. On va se battre là-bas, chez vous. Maintenant, qu'est-ce que nous attendez? Kagame, c'est fini. Imbécile tout à fait libodo.
Swede. Chers internautes, makambo nazoloba wa bambila bayebi ba comprendre message na pesi bango. Bon, message ni. Ambassadeur ya Russie alobi bango Russie baza prêt. To collaborer ba beta ba bord. Ba pacifier est wana mobimba bango moko. Ba simba masolo. Parce que ba arme o ba otina na Ukraine pour la défense ya Ukraine ba monyango une partie na bato M23 et bimali ndengeni pour ça ba faire trafic ya arme no sala makasi. Et maintenant, n'est-ce pas, Russie contre l'Ukraine et comme il est, pourquoi pas Russie peut acheter son maboko, Est peut la pacifier. Bon, un message, et notamment sur internet, ngam na sali angote, bazo beta masolo, ndenge bazo recruter ba jeunes rwandais na kati ya la police congolaise. Pour quel objectif? Question mark. Chers internautes, regardez. De la police. Ce commissaire adjoint de la police, qu'est-ce qu'il fait comme travail ici? C'est d'aller chercher les jeunes au Rwanda pour les enregistrer dans la police en République démocratique du Congo. Il en avait fait plus de 6000 jeunes du Rwanda, c'est-à-dire va chercher les jeunes au Rwanda pour les donner les tenues et les enregistrer comme policiers ici, dans la province du Nord Kivu. C'est tout ce qu'il fait comme travail en fait. Vous vous imaginez? Et puis vous allez dire que c'est la population qui collabore avec l'ennemi. Vous êtes dans l'état de siège. Un commissaire adjoint provincial. Commissaire adjoint provincial, s'il vous plaît, de la PNC, qui va chercher les policiers, en fait les jeunes au Rwanda, qui va les recruter au Rwanda pour amener ces jeunes, plus de 6000, les amener à Goma et les faire traverser à Massissi, dans un endroit qu'on appelle Busunzu. Précisément, c'est là où se trouvent ces gens-là. Nous donnons l'information à Kinshasa, c'est-à-dire à ses autorités à Kinshasa. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils disent que voilà, ils vont les suspendre d'une manière administrative. Une personne affiliée, vous allez dire que vous allez les suspendre d'une manière administrative. Et voilà la trahison. Donc, ne dites pas que ce sont les Kivusiens qui s'entretuent eux-mêmes. Quand vous venez ici, c'est pour tuer ces Kivusiens, avec comme objectif tout simplement de s'enrichir. Merci beaucoup, c'est Michel Boami. C'est une information que je donne et c'est une information à partager. Parce que je ne comprends pas comment est-ce possible. Un général, un commissaire adjoint de la police provinciale qui va les recruter au Rwanda, les policiers rwandais, les recrues rwandais, pour les faire policiers en République démocratique du Congo et aller les mettre à Massissi, là où il y a déjà les conflits ethniques et consorts. Donc voilà encore une fois de plus, j'attire l'attention de vous, soi-disant autorités qui ne foutent déjà absolument rien, que vous travaillez que pour l'argent, vous ne travaillez jamais pour la patrie. Et ça, c'est l'épreuve de plus. Je demande qu'on fusille tout simplement cet homme-là, ces messieurs. Voilà, chers internautes. Certainement, boyo qui va révélation za kobima makambu ezasuma ba bomba te makambu ya kobata mate nyonso ekomi kobima nango na kwasa boyoka Fachi Beton abandaki ko suspendre na Rwanda wana ba pesi bino espace ba avion na bino isala ka ba kwenda futuka bota ko atterrir boche ba service pour na Kagame atonditi. En voulant trop gagner, on perd. Facha la moi cité.
Fachada mwasi Kagame te. Et maintenant, chef de l'État a fâché. Alors, il va accord. Donc, va accord nyonso. Banda Afdel. Tilelo. T'as va signer accord. Ce qui un militaire congolais Azokisi, Abomite Mazokisi, un militaire rwandais, RDC, faut dédommager Rwanda. T'as un accord, Kabila va signer. Donc, accord, moko misu yako kangama, donc oui, kouya bo signer ka. Ils ont dit que accord, un contrat chinois. Et récemment, mon Konzamboka a sali révision, va revoir l'accord, un contrat. Et surtout relativement dans le contrat minier. Chers internautes, Sikoyo Fachi a tché Kagame Moussapina Lisu. Bakor nyo so esala keye azala. Oyo asina ki passe que dans le Mobutu. Chef de l'État Fachi Béton a ébissé fini. Bakor tout ezali suspendu. L'État donc, quand on suspendre les gens, on va notifier bango. Na ba témoin ou ba participant na ba accord tout baza notifier que ba avantage nyonso oyo Rwanda bana ko na Congo na nzira ya ba accord eza suspendu. Donc délai baniti. Tout ça c'est parce que comportement na parce que na kati ya ba accord faut qu'on respecte un mot de part et d'autre. Yé, tellement voyou, Amimonaka, homme fort, Bokasakutu à Kosa, Itiler à Kosa. Donc, Yamunaka na Tomotonga Yakomaka président na Congo. Asalama, Tondimae. Sikoyo, Fachi Béton, à suspendre, Bakor, Nyonso. Donc, jour levé bakor wana ya suspension wana eye baniti frontière ko kangama rwandais ko yate ba avantage tout abane ko zwa awa ba suspendre la sikoto tala lokola facha che musapi na sokoti totala sikoyo atumba biso tozika relativement na Bunagana il semble que Bunagana a déjà récupéré. Nous attendons les images pour la vraie confirmation. Mais il semble déjà se récupérer. Bakoti Bazamba, Bakimi, tout ça. Vraiment, tu as vu quelques images. Oh, peut-être que moi, si Nanou est convaincu que bon. C'est vrai, quand il y a la guerre, il faut qu'on se là-bas évacuer, blessés, morts. Le temps, ça la image, mais nous attendons. Mais l'information d'aujourd'hui que Bunagana s'est déjà récupéré et ça sous contrôle FARDC. Donc, de ce côté-là, bravo, Bamapinga, il y a République démocratique du Congo. Donc, Kagame, désormais, Bakor Oye, Amatsela Kamapeka, mon danger, ils ont déjà suspendu. Certainement, il y aura pas de monsieur qui nous reçoit là-bas, mais il y a des gens bakor wana bakor musupe foko longolango ba revoir accord wana accord ya mabele ekosimba te Kagame ekosimba te wana kutu ekosimba te accord ba pesa yo Goma ba pesa yo Est bobimba wana eza pasi wana bolongo na mutu des Rwandais en tout cas bolongo na mutu que un jour et quoi aboutir ba pesa bino Est et vous avez cas difficile voilà beaucoup bundana bato ata pendant 100 ans pour ça la résistance. Voilà, chers internautes, nous avons un plaisir de présenter l'émission à l'élo, mais nous avons des jeunes qui ont armé pour appuyer FARDC. Bande de commission de diaspora, balobi FARDC va faire un numéro à compte. Va contribuer à $1 à chacun pour renforcer caisse. Tu peux mbongo ya basoda. Basoda mususu pe bazana Est.
toza ba information bali konda na bango ezokoma pe na retard bobunda pe bali konda ekomaka avant bambila baliaka bien bazala na énergie pe borenforcaka bango mpo bazwaka pe souffle moyen ya kopema baza barobo te baza bato tozwi baeko ya modele wana pe bato baza na front fo bazalaka morale likolo bino makonzi ya mapinga botalaka vie ya basoda baza baresponsable baza na basi baza na bana botalaka bilia na bango babiskuit na bango ya vitamine mwa mai na bango akomela mwa cigarette na bango mwa baprime mwa likona na bango ebimaka régulièrement bazala morale likolo mpo baresir bitumba oyo soki information mosusu ekwei na butu ya lelo lobi eza weekend na kosala même 6h du matin bozwa video ya vitesse mpo bozala informé na otobenga ndeko moko mapinga aza bakote kuna na front azwi ngai te je crois baréseau makambo ebele bainformation nyonso nakozwa lelo na réalité ya terrain oyo kozalaka ifo napesa bino nakopesa bino lobi na tongo 6h sauf imprévu bokozwa vidéo ya sika par rapport ya situation actuelle ndenge makambo eza kolekela mingi na este page rose na yebisi bino nazobomba te naza kohonorer grand prêtre mère mama Gigi Kutumbuka toza na besoin ya participation na bino ya bato oyo balingaka kamwasi numéro eza affiché tosololi kaka oh papier à toile toa nango besoin oh savon liquide tokosukola maboko mokola mariage toza nango besoin oh ngana kopesa bino baplateau toza nango besoin oh service traiteur ngana nazwi yango en charge toza nango besoin oh voile ya madame ngamna kopesa toza nango besoin oh ba telefone ya sika ba crédit bokotia mokola libala bobenganaka na ba cameraman manini toza nango besoin bozwi déjà faire part verbal c'est pour tout le monde oh ya lingi merci beaucoup confiance toujours dans Fachi Beton fumu waditunga akodecevoir binote mboka oyo ekobonga ekozala kaka pacifié mais pour l'instant bakor nyonso Rwanda RDC facha linyango achena tiroire wo emission sili ngai na bino lobby tokutana lisusu samedi tout comme dimanche to partager botikala malamu kimia ya nkolo Yesu Masiya oyo azali bokonzi mpe mobikisi na biso et accompagner bino na mabota na bino merci beaucoup bana nyonso ya Congo bisika nyonso bozwami mbote na bino nasengi na bino biso nyonso tozala mutu moko tosimbana na sima mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azolala te pona ete Congo na biso ebunda pe ezwa liberté tozala na sima ya mapinga na biso FARDC oyo baza déterminé bazo bunda pona komemela biso liberté face ya banguna na biso toza na Congo mosusu te Congo na biso oyo bakoko batikela biso Congo ya Simo Kimbangu Congo ya Kimpavita Congo ya Lumumba Congo ya Kasavubu Congo ya Mobutu Congo ya Laurent Désiré Kabila Congo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba Congo na biso nde mabele moko bakoko batikela biso toko bunda tina suka to soutenir mapinga na biso na mabondeli na biloko na biso na ba conseil na biso na ko dénoncer mabe nyonso oyo ezo exposer biso pe to tikala mutu moko
Pona Congo na biso tokobunda tina suka. Pona Congo na biso victoire eza déjà na ngambu na biso. Totikala mutu moko.